voilà, tout à l'heure, spectacle, nous salamate bana poto partout. Nous avons compté les moutazos kota na mai. Aza ni sous-marin ni eloko. Toké. Je compte. Yo ana koti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Azaka na sa mai 21, 22, 23, 24. Rio anabimi. Sikota ilo abimi na nini na cantine zelo. Do tanyo sa na mai pendant ce combien de minutes yo ana mutabo soka zio na mai ngando kutaza bien 16 mm. Tala papa oyo eloko akena obimisa ngakuna kanisa kezo ba diamant mais akebimisa na moni so eza à peu près 10 kg mais ko sala peu ba 20 minutes na sama ibongo cop na yango ya cop na yango yo azo sala boy mais oyo ekoza déjà ka à peu près 2 quarts ou bien quart mobimba to mekana ko solo na ye mokie. Papa bonjour. Bonjour. Kota na sa mai ningo vadi tamula yo ana po bimaka kana so ya zelo yango zelo ngo ezobunga na sa mai il faut kangisaka ngo ubi ozo ka pema te poza ni elo mo zo protéger comme sous-marin ni elo ko mo ezana zolo na Ezate elo ko mo te ezaka okita okangi pema ozizelu na kata cantine eza boye okiti odindi obani ko bende tine ko tomu na boye ndozo ngo tanga wa otena lepeka boye o matina ngo metoza tani loko moko te o ezo garder pema na yo obi ezo batela pema na yo kaka yo moko okangi pema odini na mai obimi nde musala te osala ngona. Ok, musala kasi musala pasi bokokota na mai pendant tamula toute la journée osokota ozobimisaka boye. Pour nini yo o préféré musala oyo? Bon, on a préféré musala o poiza musala moko. Omoni musala ezate ya musala musala te olena ke kanga obiena ke botola muntu eloko na nzela obiena zwa masieti obiena sala kuluna moye ezate nde na sala ga boye po epesa na position moye ko vivre. OK, boye soko sali obimisi boye na journée moko bimisa combien de seaux ko matisa combien de cantines boye aze? Bon, na journée moko na ko bimisa ta 300 seaux na 300 seaux ne ko tona sango to 20 tonnes. To tekine na mutuka. Donc mutuka 20 tonnes yo mutu moko zo bimisa. Oui, nga mutu moko na ko bimisa mutu 20 tonnes ko moko pe ebimi. Mutuka 20 tonnes ko za na combien so bolu boteka? So to lonto teka ngo 70 minutes ne langa boye 80 000 na mbula ndeto kitaka mo mko moni moi 50 000 40 000. Mais 40 000 50 000 c'est rien vraiment bana poto à peu près 40 €. Mutazo ndima akota na maita mulai bongo. Bokuta na banyoka te biloko mabe na samaite. Bon na sama ndeto kuta na biloko ebele vraiment biloko ebele mais zaka kanzambe nde abatila biso. Ezaka kanzambe biloko to kuta ngo mo banyoka na mai mo nyoko zo leka kuta na mabanga okuta kuna masusende tubi okaka bongo bon moye pe kotika musala ezate po musala ezate tozolo waka moye kaka po moye to sala mu to yiba to tambola to sala bisala sala ezate biso ba musuto mesana ndingo nati. Merci, j'espère que vous comprenez le spectacle là bien. Bon on est magie pasteur Ernest Mongo permettre ngali susu tozonga lisusu te bato ba comprendre on te même magichi bui amoni ngo bien te bino nyeso bomona bien te venanga kolensionga place aza ndeko ya Willy Sionga tozonga sur na spectacle deuxième tour papa toke sur deuxième tour ah biso za bato tembe photo mona zonga sur na mai te biso to limité ah ozo bunga na mai do mutabo so zio na mai na ebisi yo kama akosa lo filmer azongi na mai na ye donc eza ko lima zozonga na mai na ye aza très misiki tipo do ba poto o so zu eza piscine te o eza piscine te ba poto donc zela OK ça stop à côté là non bon kota kama zonga kota tala à côté abungi na kata mai kama imonate abungi oya akobima na Saint Denis akobima pe na Espagne nde akeboyi zela nano abungi abimi
Ah. Donc makambo yo eza ma solo donc abimi su na so na ye wana atie na lipeka amati. Oh là là. Ah là là. Mbonga boye obotoli yango na nzela. Mbonga boye oyo mutazumo na boye ta 24/24 moi mobali azokendaka azuso amati faut compter d'abord kilo nini esala so wana pona mona pepe eza pepe ba pepe ba 10 kilo à 15 kilo azomata sungomba on peut susu eza glissant lisusu de ye vine mo mezaka risque na risque donc risque na risque vine mobimba ayenango pour azoninga kokisa ba nini ba pepe 2 ou 3 quarts abwaki so eza ya mai zelo eza ya mai sable eza ya mai abwaki. Ah donc yo aussi ça musaba en bon biso tozana ta aussi ça musala te eza ta o monique osali o monique olembi otiki donc ko bana tongo ti pourquoi o sala musala ngoka mais yo okola kisa mutunage bon eza ngo facile ko la sa mutunage mais il fallait monter en azala makasi azala makasi ya kosipote malili lelo ozobwambisa eza nde kaka malili ozomwa nde nazolenga mpona nini malili nde oui. Ok, d'accord. Mais na moi ça va hein et ça là non ben na moi nde ezalaka mwa bien mpo moi ezobeta yo ozodina na mai mais net elanga boye malili nde yango ne dérange biso po tozala na biloko te oyo supportera biso mpona kobatela biso na malili. Ok, est-ce que yo moko na olinga suko sokola po moi mobimba yo vino kaka kosoko ozande mona mbisi yo nde ona mbisi mutu moko yo nyuso na kata mai est-ce que zo rappelle sous temps yo moko po que sokola lisu na douche oui to sokola po mai oyo so ozo sokola te non kotika bo dino bima na moko kei mwa nkubuka wana ezokanga na nzoto ko bimiso ba loto eko bimiso makwanza bon ka le linge wana faut moyen ko se protéger fallait au chocolat aux gens savon antibiotique au pakoli bona ko boma ba mikobo misusu. Merci mon frère nga pe na profiter na simbi pe zelongo ça va zelongo yango eza ma original zelo bien zelo kitoko moto nginda ko eza to nginda ko mona ba zelo moyo ba pété zelo eko esinda ku courage mon frère binotu oya ozana besoin soutien na ye bien ça na besoin bo mona ye lisusu bobenga kana numéro na yibi place ça na pont oyo mais moi na yibi sabino place ngo ezate mais tout ça na ici là donc bobenga na numéro oyo azana besoin soutenir et azana besoin ba protection oyo bakotana na mai azana besoin biloko kelo mabe ko kutani na mai boya se protéger pe bien azana besoin biloko ba sous-marin bakangaka donc benga kana numéro ona o bomoni ya numéro na ngai na omemela bino yé bo kutana soza na besoin mona na soza na besoin pe oya otala spectacle wana pour ko beta 5 à 7 10 minutes na mai eza kwanga na makaya bouté ba tout oluka ba jeux olympique bango yo vraiment bye bye à la prochaine kama na ebike de 16 mm place azade azo kata na koseka 16 bilo no linga yango c'est parti bye.